Dina ko zemi ya papa pasteur. Ton nene ko sa papa pasteur, ndi papa pasteur ko sa non, il faut na longola zemi wana. Message nyoko lo bana pasteur o ya Belgique yo ya ki ocha ministère na Congo na Kinshasa, longo ministère en plus o yepe ocha na zemi okim au communauté porté disparu au sundoli mwasi. Mon tata numéro 1 na iso le kasuste na ebité na ko monele wapi. Amo lobi ko monani Deborah Ntumba. OK, papa pasteur o ko lobi ka buta Belgique oyo to yami na émission mu Kongozo mono ezali ya mama Deborah Ntumba oyo yaki na kin olobaki ko za divorcé papa pasteur opesa ki eziemi ada na zemi na ma papa pasteur oyaki ke pona ke ocha ministère na papa pasteur soki ke omonaki ke eloko osali ke ocha mwana bantu zemi o exiger ke alongola zemi sima o kene na poto ke soki ke alongoli zemi to osundula papa pasteur Maman nanga kutazolela ka nyonso. Est-ce que ndisola zemi amba ndeko na famille no eyebi ko zana zemi Famille ba yebi pona micho to eda na recherche to luka pasteur ngo mais azomona na lisusu te. Et aux alapes parce qu'azola na biso de partout ala na Belgique et monsieur zola na poto mobimba to ko yeba komone ya pasteur faut qu'on azo obligé fona tanga ka kombone po o ya sali na vie nanga détruit na vie nanga famille za no ya passe donc yeko parce que passe likolo a passe. On a ba photo na maman. Oui, na ba kanis na ba parisa nazala ko lakisa na ba photo tema bino ba oboyeba na bino ba relation na bino na ba konza ba mboka boya bokanisa biso to yebe sika to soka parce que nazo zo net que petite sœur nanga Maya misunanga komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to embelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga na kangai te atangai na zangi bapota o ya mote bapota ya mote mananga okausi yango Yesu nazalati otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa kangai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te. Lola Yezof t'a bien aimé dans le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne La Voix Céleste Nzela. Ya Lola pour nos colonnes émission Nabino bien aimé dans le Seigneur. Nouvelle version où il y a émission Rien que la vérité. Ils ont toujours présenté na Alvin bien aimé. Donc Sika Bonzambe qui t'a analoyé mon amour na misala. En tout cas si mana onto ya roba kenzama boto kwa wapi et le on a ba filo moko ya motema bivin c'est de homo depuis Londres na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na pasteur Feza Missia la bouche autorisé de l'éternel nanga moisiri qui na bosanité maman mami mbunga maman moko bien motema papa Blaise mbunga na Suisse bien aimé bonzambe lelo qui tanaloye motema na maloba et le monde ndeko nanga moro ya mostoza awa bien aimé dans le Seigneur émission na bino tozo rosala rien que la vérité que bandeko o ke badana ba problème bande muso ba misala mabe badana équation bien aimé en tout cas ba ya rosinga aide na bino ke ko prier bango liboso nzambe ko encadrer bango pour pesa bango ba tori bien aimé tozana sœur na biso ya lelo oto yambi comment on maman comment on a Deborah Ntumba. OK maman Deborah Ntumba donc bonne santé santé moi muke malam
Ok, maman, on me met les bisous, le lot, oyokota la biso, que tout ça la émission, maman Déborah Tumba, bête la biso non, on me met les bisous nouvelles, maman Déborah. Une histoire moi ya mama kasi. Na botam na famille mon pauvre, papa kufa, famille na ngisa kaka maman na nga na bandeko na nga. Vieux tozo meneza vie moi ya passe makasi. Na tang na nga na passe na sisa kite na ko kutana tantine mawa boye. Asenga nga service ke na koida kae na ndako na bana na e. Na ke na zo aider nzamba sal grâce ami na nga yo ko rendre nga visite et singa na ke kutike na aéroport akene kozwa mobali na ye na nini na aéroport. Donc to comme na aéroport to ko kutana pasteur moko boye. Le pasteur wana bani ko donc akomi ko sepela na nga quoi. Doye to garder ka ba contact mais atikali ko bisanga teke aza marié bisenga non nga na divorcé famille na ye bazala kati baza na Belgique ye pas na Belgique mais asali ministère ne awa na kati ya Kinshasa awa et ko considérer to vana na pasteur ba ye muto sunga kabiso ko to moi ya kolia moi classe na nga koma ko futa na moi classe ko aider famille na nga ba classe ya ba petit sœur na nga ba petit frère na nga ezaka na maboko na ye akenda kuta se présenter famille mobimba bayebi ye ke yende mobali azobala ngai ndesi ko ekosala ke na ekokoma na zem to na ekokoma na zem na ke na yebisi ke non na komi na zem de pasteur ekobisanga non si c'est comme ça faut longola zemi wana de na eko yebisi moyena longola zemi ezate mama na ngai moyena longola oyokozwa zemi ya pasteur sans que akoma ba ye mutaza pasteur oyokozwa zemi na ye sans que abala quoi donc bobimine avant mariage zemi yo okota bon tellement à se présenter qui dem présentation ya pamba pasteur kuti kena na pesi d'autre oyokozwa zemi ya papa pasteur ndina yokozwa zemi ya papa pasteur. Ton nene ko sa papa pasteur ndi papa pasteur ko sa non il faut na longola zemi wana na ke ko bisa na famille singa moyena longola zemi ezate nazo banga msupi na ko kufa bande ko na ba ko tika taka to bota na fima bwe moye ko tolo ba mingi ezate nde na demisho nzi bati na ko sandeni na ko sandeni mais les suki ngana ko suka nete na ko sandeni ni mama na nga kutazolela ka nyonso est-ce que de cela zemi amba ndeko na famille no yebi ko zana zemi famille ba yebi pona micho to aida na recherche to luka pasteur ngo mais azomona na lisusu te yebisi nga so na longola ngo te ausala nga mabe soit akokende na ye azongna na mboka na bango azo banga teke na ndenge ko ko yeboye eza ke ozo lancer message esika pasteur azali na Belgique que azo zemi en charge. Bon ebite soka azo banga te ponga na omone tata numéro na ezo le kasus te na ebite na ko monele wapi amo lobi ko monani Déborah Tumba. OK papa pasteur oyo ko lobi ka buta Belgique oyo to yami na émission awa mukongozo mono ezali ya mama Déborah Tumba oyo yaki na kin olobaki ko za divorcé papa pasteur opesa ki yezemi ada na zemi na ma papa pasteur oyaki ke pona ke ocha ministère na wa papa pasteur soki ke omonaki ke eloko osali ke ocha mwana bantu zemi o exiger ke alongola zemi sima o kene na poto ke soki ke alongoli zemi te orosundula papa pasteur en tout cas l'année émission yo soki o réagir te elonya mama Tumba arobima pe arotanga komona na émission papa pasteur basaka na musala na nzambe te papa pasteur tozoloba mama Déborah pona vraiment parce que ba pasteur aboya moi j'aimerais que o megata otanga komona et aux alapes parce que azola na biso de partout ala na Belgique émission ezola na poto mobimba toko yeba komona ya pasteur moyena tanga kutu kombona ezate soki que ozo garder komona ye mutasali yo mabe okimi ozana espoir ke aya kozonga ko da responsabilité ya zemi no ya mwana tondeni
responsabilité na kozango nde nazozela nano soki akoya ou bien akoya te. Non, soki ke aye te prochainement otanga komona ye mama. Soki aye te prochainement il faut que nazo obligé funa tanga kaka kombone po oyo asali na vie nanga détruit na vie nanga. Famille eza na ya pasi donc yeko pasa so pasi likolo ya pasi. Nde na bwena yebite na kosala ndenge ni po mayele da esukinga. Matin que au matin niveau yo pour le bic au samela que pasteur a sengi que nzoto que bobi manaï au comprenez que pasteur wana da faux pasteur parce que la fornication au combien on a moi c'était avant mariage sans que non parce que oh il y a c'est des agistes prise attention de ça là ma pesa qui il faut y repérer sa bilo raliba alors ba qui a divorcé ce que tant zeme et côté à qui mes responsabilités na zo mona na te ce que yo mona été que da faux pasteur papa na mona kité po ye asira kinga. Et puis non, vraiment ils vrai to divorce. Donc je ne pense pas que to cause on a sounaï. Yo moi si ngana préféré na bala. Donc assurer nga vraiment na zéro tata na doute na été. Vie privée na nga bande ko na nda ba maman ba yebi. Donc na s'attendait été que akosala nga mabe. Tina minute azo benga te asundoli yo mama. Papa na ngai. Na epte na lobani passe na mutema. Maman utazo lela kaka na epte soki maman akokoka ko survivre na douleur nga na zana ngona oye pa zana ngona ndeto vuza na bandeko na ngai na oye bakutu te papa kufatika biso ka bon. Zemi on a déjà il y a combien de mois, combien de semaines? Zemi il y a 2 mois. Zemi comme il y a 2 mois tant que il y a une ba semaine tinde ke alobai ke bolongola wana réaction ezani ntango mai parce que alobai ke bolongola zemi. Pourquoi bana ko insister que bolongola zem parce que bosala ki en binomi ba bon ngapi na zena idée pourquoi zo bato longola zem kolongola zem eza ba risque bena ko kufa pe suna bina kufa mtu na pesa mama na nga pe sou passe donc nazo kama pasteur ande na koza na idée ka pesa nga ke na longola zem on a mona ki ke mso akubande ko sa ba black mais na moni ke ba black yango comme réalité asili ki akene bozo ben numéro na ezo lekate loko morote. Numéro c'est le caté si attend à bengi annonce donc ils ont les gâtés donc à bloquer na façon nyonso maman que yo étant que moi si au bimina pasteur monta outu poto oyebi ko calculer ba date na yo te maman ozemi ekoti et le lot comme na deuxième mois ya zemino depuis que mon temps azongi poto to ozo benga numéro de gâté c'est si ka zonga poto maman que oyo kozwa décision ya koleka lelo na TV après 2 mois oyeba kite ke tinde ozo bimana ebo akoka pe otikelo mala soki ke azangi na sida papa na wana yeba kete ayeba ete penza maman ozana ajni na 26 ans na 26 ans OK ce que message ni maman net que oyo na émission na biso pasteur azolanda yo parce que ceux qui a réagi étaient au lobby que prochainement il y a relakisa au lac c'est le nom pour autant comme mon message nous ko le bana pasteur au ya Belgique yo ya ki au ministère na Congo na Kinshasa le ministère en plus au yé pour au na zem au kim au commune porté disparu au sundoli moisi message nous ko c'est parce que prochainement pasteur a autant comme mon yo et par rapport au bengo frère Alvin namakama boye papa. Et par rapport à la Bible nous dit que ne touchez pas à mes oins. Bah wango boy. Oh bengami nanza mete papa. Bengami vraiment nanza mete. Dans ça bah par rapport à qui est-tu pour juger un serviteur de Dieu? Toi tu n'es pas un serviteur de Dieu. On a Satan parce que un serviteur de Dieu a kosa maramosa. Il était au kimi okei. Maintenant Alvin a promis qu'on n'a rien que la vérité. Ce qu'on réagir te mikolo yo. Na pesuyo quelques jours ce que réagir te akoya ko tanga ko mona to tangi pena ko mo ya église na ministère oyo ko tana place ses amis pe na roluko na Facebook on a ba photo na maman oui na bokanis na ba parisa nazala ko lakisa na ba photo tema bino ba oboye ba na bino ba relation na bino na ba konza ba mboka boya bokanisa biso to yebesika to soka parce que nazo zo net que petite sœur nanga au sali au suno libota na passe oyo bakisi passe obimi yanke na ebite so za na maladie na so ki pe ya sida so ki pe ya nini ta musu otikeli sœur abantu zo obimana e ka bon mais na oyede yo benga numéro nanga eza wana
réagir, ya ko ba responsabilité na yo. Ya ko assumer ba responsabilité na soki te na relaxa ilomino akotanga kombo to tanga komo ya église na yo komo na comprendre ba photo oyo ki azana na ba nina eza vraiment passe. Eza passe. Maman azolanda yo eloni no ko loba na ye pasteur patron escroc oyo azolanda wa minito aza na Belgique. Elonga na website aya ko simi ba responsabilité na ye. Tant que je ozui responsabilité place moko il faut si sango tina suka. Ezate ko kati yango po batu batika na passe yo kendo vivre. Donc oyo azo na vie na ngazo pesa ngasu passe makasi. Passe makasi donc na batina sani. Na maele suki ngana ko suka. En tout cas, papa yaka bazolanda yo de partout balane émission là topesi les grands gérants papa Alain Mbote et sika tozali na Flat Hotel Piccadilly olingo lekisa ba séjour à bien Flat eza moko na commune na Kalam quartier Matonge croisement lokola ma Piccadilly croisement lokola ma couloir autour Piccadilly les awana ozalana kolekisa ba séjour ya bien makasi. En tout cas yo muto yo ko sa ba aventure anakin oyoki message. Mais maman, on a peu que on dirait comment forcer car qui a balé parce que facture. Ozo ba kaya ozo ba responsabilité ya ko assumer. Ani mazemito abalo parce que azo qui facture. À mon on dirait que comment forcer. Te nazo forcer te. Ba la pesa reforcer. Eza ko forcer te po ya assurer nga. Non, il faut ballon encore. Ils sont obligatoire, il faut balanga. Bon, ça ka beaucoup ba because de la responsabilité azem. Comment cause la responsabilité azem tant qu'il n'a bali mutu te fa ya balinga azu responsabilité na ye. Tant que non que abala kiti bobala na kiti neni yo po ni maike bobi mana boko mati okomati na niveau azem. Ah, papa nanga. Basi te. Koza moi c'est là koza ka zoba. Mutu ya ko assurer loko. Oh. Papa nana passe na mutema moi ko ta ko continuer ko loba ngo ezate. OK, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et là vraiment pas je crois qu'il y a un message éléqué. Bonzambe na bonzambe lo les ofota kande bozo mona simana on to loba kenzama boy to croire de ce soir. En tout cas vous a connecté toujours abonnez-vous na site nabino meilleur site la voix céleste nzela lola parce que tozo kota bien aimé dans le Seigneur sika bonzambe et kitana loyemo na maloba na misala nzela lola toza na kati tozo mona na misu pe tozo kota simana on to loba kenzama boy to croire de ce soir. Bye, merci. Natane na kasi Erika bombo na Yonde zambe na Samba dilembo Tutambola na Isaela Tulikozi na moto Oili pata kikebo Samba dilembo Wande mopesi mabota Bazana mabota Tinga mikomba baganda Samba dilembo Samba dilembo Samba dilembo Yonde zambe nanga Samba dilembo Samba dilembo Samba dilembo Yonde zambe nanga Samba dilembo Tela yemelo Nazana mosusu te Obele yo masia Yote zambe na papa Samba dilembo Tuna kolala na kuna Oba mwina kwa kazali Akubatela hata moisa Oba Samba dilembo Nibotana kaina maboko na yokolo Yote zambe na papa Samba dilembo Samba dilembo Yonde zambe nanga Samba dilembo Samba dilembo Yonde zambe nanga Samba dilembo Samba dilembo Samba dilembo Yonde zambe nanga Samba dilembo Alléluia Alléluia
biso na présence na yo toyaki na kimia tozonga na kimia na bonzambe
Lola et Zofuta bien-aimé dans les Seigneurs. Toujours dans le cadre de l'émission il y a frère concert, il y a Papa Franck Moulaja, Bomoni, la rythme autre Yembi, Tobindi, Nzambe et Yabile, mon frère bien-aimé dans les Seigneurs. Bonzambe et Kitaki, Namaloba, Pe Naloyembo, Tozo Miananko, la Kozanan, témoignage, il y a Bandeko, Tozana Papa Franck, Shalom Papa Franck. Shalom, shalom, shalom. Papa Bazola non de partout. Bonzambe, la race à Bonzambe. Les autres d'Alvin. Papa, félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Certainement, na Bonzamba, na loyer mon père na Malouba. On dirait frère Franck Yakala. Na ya mikolo moi différence moi écoute ya mingi. Non, mais on fait seulement notre travail. Non, adoration est à vie, mais adoration est à permission, c'est à permission. Donc Tolingika a tout réveillé la flamme, la louange, l'adoration, parce que l'église est église à cause de l'adoration. Sans adoration, l'église a la raison d'être. On le dit que ton amour m'a fait du bien. Et dans quand est-ce que moment et comment que Bonanza mais ça biso bolam papa. Je pense à tout moment. Maintenant baté biso lelo. Il faut juste la révélation de cet amour. Pour les gens, ils sont disponibles. Mais à un certain moment, biso tout le monde a moi. Au moins, mais quand Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre que on négocie à la bolamo. Parce que atikara biso na maladie bolingo na ye atatu legisi mo atara malade apexi c'est penongo makanza mabilembo obimison na état na clip promotionnel là des gars l'état les a raté chaque chose à son temps. Je crois que si vous voulez lango tu retiens aussi davantage dans ma promotion. Nzama bilembo ningo lo bani tomoni eli na montagne ya Carmel asengi nzama la bilembo voilà le seul à mesure qu'il s'amote ya nzambe le seul nde batay biso lelo oya fungola nzela Israël elekaki ma ekomi aquarium nangambo ba mungusu nangambo ba ngando mais peuple na eleka jour wana na si Israël va no pesa oh cher ngando. Prochainement dans l'oyer mon papa. Merci beaucoup Alvin, merci, Dieu vous bénisse. Ok, voilà, bonnes amis, bien aimé dans les symptômes, vous allez de vous sous ce qui est vraiment que baza awa toujours pour ça bien aimé dans les seigneurs. Là beaucoup landa nzambe il y a bilembo bien aimé dans les seigneurs et l'on a bandeko ton numéro de témoignage impression ya bandeko que bazala qui a rapidement bien aimé dans les seigneurs. Musicien moi musicien bazal susté à mon sazate papa Henri papa accueilli bomoni moment où tolekisi ya ki bonzambe na loyembo bonzambe na malwa bien aimé dans les seigneurs. On a été vraiment bénis na mukola lelo et l'on a écho d'adoration bien aimé dans les seigneurs, expression d'amour nzambe ya bilembo. Merci beaucoup. Le papa a assisté à un concert à Lelo. Au moins, concert à Lelo. Non, là, c'est pas un concert à Lelo. Plus, c'est pas une prédication. Je ne m'attendais pas à Yoga, frère Henri. De la manière à Théagi, de la manière où il a prêché pour Jésus, vraiment la CPL Lango, la CPL Penajo adoration, la CPL Lango, la vague invité à Frère Franck, chose en absolu banda et on a écouté présentable. Merci. Thank you.
Jonathan apesi biso na présence na yo toyaki na kimia tozonga na kimia